Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, shalom, na pesu binombote, na kombo, na Yesu Christo, ndenge tolobaki la fois dernière, toye pete tobonde la pona tina ya Congo, pona tina bitumba oezali kuna, na este ya Congo, bitumba oyo ba imposa mboka ya Congo, ba linga minyonso, bana Congo, bana Angola, bana Congo Brazza, bana Gabon, bana Cameroun, ban Afrique nyonso, ba chrétien nyonso, boya ete to sangana, to bondela, ponatina, ya este, ya Congo, bien-aimé dans le Seigneur, il y a 2 millions de morts, il y a des morts tous les jours, ndekonangato moni, et façon o bazali ko égorger batukuna, ezali horrible, ezali vraiment ko senga ete to kangama boko te en tant que ba chrétien, yangonde esengel ete to la muka ete biso to sala paix par na biso, mais gouvernement bazali na front diplomatique, front militaire, ba front nyonso o bazanango, mais awato bengi bana nzambe pete tokota na front spirituel pete makamsusu ezali spirituel makambo ezali ko salima na mboka na biso pe tokokiko ko telemela yango bandeko nanga yango nde tokozongela verset oyo ke avant tokota na tokozongela verset oyo to tangaki la fois dernière. Verset que tout temps qui la fois dernière, il y a 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Sur le plan spirituel, bisoto continue en front spirituel pour combattre baye nyonso bazali ko combattre mboka wana ba complot nyonso ezali kati na mboka ou bien ezali kati ya libanda mboka kwete tozomona ete mboka ezali bitumba ya ba congolais bango moko te, ba congolais bazwi mabele ya batute, ba congolais bakei ko bundisa mboka songolo te ke pete mboka wana eya ko attaquer bango ke non bino boyaki ko attaquer biso yango nde toye ko attaquer bino yango selon les autorités ezali plus de millions de morts. C'est une guerre silencieuse, on tue des gens mais on n'en parle pas, personne n'en parle dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur yango nde biso tokoki ko kangama boko te. Bo partager, non, bo partager, na bande comme sous, na zui initiative o ngai Motei Philippe, na epete to bonde la ponatina, et yamakila ezali kotanga, et du côté na biso sur le plan spirituel, pona quoi arrêter hémorragie wana, pona ko telemela, oignon ezali ko salema kuna, bien-aimé dans le Seigneur. Yango ba arme obiso toko salela, ezali ba arme nucléaire te, ezali ba arme yamukilité, mais biso tozali ko salela ba arme ensemble na sengi mutu nyonso oyo aye ete azala na kondima ete to bundisa et baye bazali ko bundisa mboka wana ya Congo. Bien-aimé dans le Seigneur, ba arme obiso tozalango en tant que ba chrétien ezali puissante. Toko bonde la ete zamba a confondre ba nyonso o bazali ko bundisa ba ko boma ba innocent, mais lisumu o basali ezali kepo bazana mabele na bango, bazana mboka na bango, bazali na minere bozu o nzambe apesa bango. Toko yebisa nzambe ke tala bozu o pesi na mboka na ba minere yango de ezali ko bomisa batu e toko senga justice ya nzambe yango de bondela awa tozu initiative oyo tokozwa quelques minutes, 15 à 20 minutes seulement pour être tous ensemble pour nani pour être l'union fait la force. Tu veux que tozo bondela mutuna mutazo bondela alors de disperser na bandaku, mais awa initiative oyo ezali ete to sangana biso nyonso prière ya lisanga ezalaka na efficacité. Bien-aimé dans le Seigneur yango nde eloko otoyeli lundi nyonso nangonga 23h tokobanda kosangana. Mais nazana posa ya ba suggestion na bino, nazana posa ya ba commentaire na bino ete bo pesa pe idée ke tokoki kosala ngo
ndenge nini pona timing nango est-ce que ezali muke ou bien ezali mingi ndenge nini toko kosala peut-être tokutana bien aimé dans le Seigneur. Encore une fois lokola pe oyeboye soki ezali mbala ya liboso bien aimé tozo senga na yo ete o s'abonner, bo partager, bo liker et bo benga pe bande konsusu afin que to bondela pona mbokana que à partir na biso to bikisa ba âme tala ba kolomboka ba komi kolala na ba zamba tala ba kolomboka ba kufa ebele pona nini que pona bozu ezali kat na mbokana pona ba voleur de minéraux ba oyo bazali koya olie kutu bayiba ta minéraux kaka mais bazoyiba bazoboma lisusu yango nde biso pe totelemela bango na prière ya boye bien aimé dans le Seigneur kobomba yango yo mo côté partage yango na ba réseaux sociaux na yo. Bien aimé dans le Seigneur, mon ensemble joie attitude ya prière tolingi to bondela tozozoa quelques 10 à 15 minutes afin que to bondela pona mbokana zala na attitude ya prière toko bandanano kobelela nzambe wana toko louer nano afin que apesa biso makasi ya kobondela ya ko renverser nyonso ezali kobundisa mbokana. Nzambe yo jali nzambe nanga nzambe nangu ya nyoso nana jali ko gumbamela yo silo lokumo kembo na yo nzambe yo jali mosungi nanga nzambe nangu ya nyoso nana jali ko gumbamela yo silo olokumu kembo na yo koete yo jali nzambe yo lekili kolo na nyonso yawe nana jali ko gumbamela yo lokumu kembo yo nzambe na bikama yo jali nzambe ole ki satana nangu ya yawe nana jali ko gumbamela yo lokumo kembo na yo zambe na bikama yo jali zambe ole ki satana nangu yawe nana jali ko gumbamela yo lokumo kembo na yo oh, kiti ya bokozi na yo Emmanuel eko umela seko oh, délivrance yo ewuti na yo Yesu nanga eko umela seko poete yo jali nzambe ole kilikolo na nyo anso yawe ngana jali ko gumbamela yo lokumo kembo yo nzambe na bikama yo jali nzambe ole kilikolo na nyo anso yawe ngana jali ko gumbamela yo lokumo kembo na yo tozo kumisa nzambe munene nzambe oyo apesi biso initiative oyo ete biso toya kobondela pona tina ya este ya Congo pona tina ya kimia na kati ya mboka Congo tozo kumisa ye nzambe munene nzambe na bomba que toute la gloire te revient, que tout l'honneur te revient. En toi il n'y a ni changement ni ombre de variation. Aux ensemble munene aux ensemble na bomba nani oya kokani na yo nani oyo azalokola yo azalité à cause de la pété, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. En toi il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu es le Père des lumières. Alléluia. Papa katina yo mulindi ezalité. Zambe munene papa toye epai na yo. Alléluia. Tozobelela et règne en Zambe katina na lisanga oyo katina na initiative oyo papa yo de régner au pesa biso makasi. Alléluia. Sois contrôlé à nyonso. Alléluia. Sois contrôlé à nyonso Seigneur.
Zwa contrôle ya nyonso. Wete ujali zombe. Abelela yo kera bango. Otinda liloba. Liloba kangola bango liloba bikisa bango. Alléluia papa. Tozobela molimo santo. Ala service bibunde nyonso ya molimo. Molimo santo na nzombe. Ala service makasi ya molimo. Alléluia cher Saint-Esprit. Exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Bondela, bien-aimé dans le Seigneur. Tozobondela. Kobela molimo santo na nzombe. Tozobela molimo santo na nzombe. Tozobela molimo santo na nzombe. Alléluia nzombe tata. Apatikete omimonisa. Omimonisa. Alléluia bien-aimé tovandi kobondela tozo senga nkolo amimonisa. Na prière oyo. Alléluia. Yango de toyo kina maloba ete. Les armes que nous avons ne sont pas charnelles. Alléluia. Ano biso tozalango. Les alliés spirituels papa. La service va arme oyo. La service va arme oyo. N'importe lelo. N'importe lelo. La service va arme oyo. Zombe tata. Wete biso to kota nango. Nakan. Hayabaine ya Congo. Alléluia. Oh la service. Ibundeli oyo pete ojali nzombe. Alléluia nzombe tata. Oye epai na molimo santo na nzombe. Alléluia toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu. Ça la biso va flamme de feu. Ma prière na biso papa. Et bimana moto. La prière na biso. Et bimana nguya. Alléluia Seigneur. Oh belela yo Seigneur. Oh yo kera bango tinda liloba. Tinda la biso liloba na pokwa lelo. Liloba otoko kota nango na bitumba. Liloba otoko kota nango na bitumba. Liloba otoko kota nango na bitumba. Au nom puissant de Jésus. Papa téléma. Papa téléma. Papa manifeste-toi. Car tu es Dieu. Manifeste-toi. Car tu es Dieu. Téléma papa. Bien-aimé dans le Seigneur. Tobandi collègue ça Seigneur. Situation nyonso oezali ko selema. Nakati ya mboka wana. Na mboka ya Congo. Na este ya Congo. Et pourquoi pas na mboka mobimba. Alléluia. Tozali collègue ça. Avant tokota pe na bitumba. Tozola kisa papa. Ala makambo ezali ko selema na mboka wana. Alléluia. Tata ozawapi. Zambé tata. Ala ko kata batu bitu. Alléluia Zambé. Ko viole basi Zambé tata. Oye na makambo epai na yo. Kona kola kisa yo Seigneur. Yesu nanga. Ala Seigneur notre Dieu. Seigneur. Bakolomboka. Alléluia. Babomi des millions et de millions. Seigneur makila ya peuple oyo Zambé. Komati na matoi na yo. Na pokwa lelo. Alléluia Seigneur. Obéléo Seigneur. Toi qui écoutes la prière. Écoute nos prières. Alléluia Seigneur. Écoute notre prière de ce soir. Alléluia papa. Alléluia Zombe tata. Kala kolomboka. Baki mabanda kuna bango. Baki mabele na bango. Kakapona ba voleur ya minéré. Bazali ko pete bayiba minéré ya mbokana. Tozo ebisa Nzombe ke papa atala. Ezali mabele na bango te. Papa bakongole bakenda kiko bundisa bango te. Bazali ko ya ete lokola boya kiko luka biso bitumba. Yango de biso tozali ko ya ko bundisa bino. Alléluia Nzombe tata. Seigneur soki bango epana bango bozuezate ezali faute ni faute ya bakongole te papa. Alléluia. Papa tala makambo ezali kosalema kuna Nzombe tata. Tala injustice ezali kati na mboka wana. Tala infiltration basinfiltre na kati ya mboka wana na politique, na armée, na police. Nzombe tata tala Seigneur notre Dieu. Makila batu, makila tozoloba na pokwa lelo makila et gangati na matoi ensemble. Est-ce que ba combattant bazali a? Est-ce que batu o balingi Nzombe bazali a? Wete tobondela tolela ponati na Congo. Alléluia toko kiko kanga sus maboko te toko kiko kobondela sus alors de disperser te mutu na ndenge na yete. Alléluia ndeko nanga yo oyo yebi ndeko moko benga to bondela. Alléluia papa telema. Papa tala pasi wezali Seigneur na mboka na papa. Bakolomboka. Alléluia papa bakomi kolala na bazamba. Alléluia bakima mabele na bango. Tala occupation. Papa tala occupation obaye ko occuper mboka wana. Aye ko occuper mboka. Alléluia Nzombe tata. Aye ko occuper mboka. Alléluia bakomi kosalisa batu makambo na makasi. Baye kosalisa batu makambo na makasi. Au-delà bien-aimé dans le Seigneur. Ça c'est plutôt bandi ko belela la confusion nakaya.
ya bayini nyonso ya Congo ezala ba oyo bayebani ezala ba oyo bazali na kati ya molili ba oyo bayebani te ezala ba terroriste wana ya M23 ezala ba terroriste ya ba groupe nyonso oyo ba groupe armé nyonso oyo ezali kati na mboka wana tozobelela la confusion kati na bango qu'ils ne parlent pas un seul langage. Alléluia, que la confusion écoute la bango, qu'ils commencent à s'entretuer, qu'ils commencent à s'entre-déchirer, qu'ils ne s'entendent pas au nom puissant de Jésus. Ko banda bango moko, alléluia. Ezala ba oyo bazana terrain, ezala ba oyo bazana terrain. Alléluia. Tozobelela la confusion, tozobelela la confusion, confusion écoute la bango, confusion écoute la bango. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Bayo kanate bango na bango, minduki na bango na et tourner contre bango moko. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Retour à la voie. Et za la bango moko ba ba similindu. Et za la bango ba tindi bango. Retour à l'expéditeur. Ba balisa ba arme wana contre bango na bango, contre ba chef na bango. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia bondela. Tozo bondela. Alléluia kosenga confusion kati na bango. Alléluia. Ba armoana et tourner contre bango moko tozo bondela ete mboka wana ba sende e bimela bango. Mboka wana komela bango, komela bango. Alléluia. Cimetière à ciel ouvert au nom de Jésus. Makila la bango. Zonga yokoya na mitu na bango moko. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tozobondela ete mboka wana komela bango bololo. Alléluia, ba volcan ebimela bango. Ya bondela oyo solinge te komela bango. Ete makila na bango koya na mutu na bango moko. Pour être provoquer un peuple pacifique, un peuple hospitalier. Alléluia. Au nom de Jésus. Tozobondela bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bondela, na pourquoi les lombokana. Alléluia. Atanda na Zambé quitter la bango. Au nom de Jésus, bakate na Zambé et panza bango. Au nom de Jésus. Seigneur, relève-toi. Écrase tous ceux qui tuent des innocents. Senga la vengeance de Dieu, que Zamba a vengé des sangs innocents. Seigneur, venge le sang innocent. Venge le sang innocent. Au nom puissant de Jésus. Venge, papa. Alléluia. Zambé, todo bonde la épaille dans Zambé. Et le Seigneur a frappé bango d'aveuglement. Élisée a bondé la kiango. Et te basoda ote bayake. Basylien peut être batende ko combattre Israël. A bondé la que le Seigneur frappé d'aveuglement. A frappé bango d'aveuglement. Et armée congolaise, capter bango, kanga bango, moko, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, frappez bango d'aveuglement, frappez le bango d'aveuglement, au nom suprême de Jésus. Et c'est batambula na moi, bakanisa ke ezali butu, et kanga bango moko. Moko, au nom de Jésus, bondela, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, confusion et côté la bango, confusion et côté la bango, makanga bango. Ça c'est plutôt déclarer la victoire écrasante. La victoire écrasante. Il y a gouvernement congolais, il y a force armée congolaise, il y a peuple congolais. Sur tous les rebelles, sur tous ceux qui viennent voler et tuer et massacrer les innocents. Alléluia. Nous avons déclaré la victoire. La victoire. Elonga Makila. Elonga a accompagné le peuple congolais. Elonga a accompagné l'armée congolaise. Elonga a accompagné le gouvernement congolais. Sur tout le voleur de minerais. Alléluia. Sur le minerai de sang. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Tobondela. Téléphone wana ozobondela nango na pokwa lelo ordinateur wana tant sozo eza na 50% ya minere wana peut-être ba matière o esalamaka na esalamaka wana Congo nde mutu azana na pourcentage koleka yango soki tant soso na no simbango te cousin na yo asa simbango frère na yo simba ou bien camarade na yo mboko simbango. Alléluia. Tozobondela bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia papa. Elonga tozotatule elonga au nom de Jésus. Tozotatule elonga au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Tobandi kobelela kimia na mboka. Kimia
au nom de Jésus. To sengi kimia na esi ya Congo papa. Alléluia, to sengi kimia. Alléluia, to beleli makila na Yesu. Eso pana na mboka mobimba, non seulement na est mais na Congo mobimba. Au nom de Jésus, kimia, to sengi kimia. Kimia nzambe, kimia tina otoye likwete. Eh papa, batu ba vivre na mambele na bango na kimia. Bakufa na masumu na bango me, bazo kufa, bazo boma bango ya koboma. Bazo kata bango mitu, papa. Tala Seigneur notre Dieu. Batouana, Seigneur baza batu, des êtres humains, ce ne sont pas des êtres humains. Comme on a mode, oui, bazali coopérer pour na koboma batu. Alléluia, ce ne sont pas des humains. Au nom puissant de Jésus, papa, confusion, confusion, confusion. Au nom suprême. Et maintenant le Seigneur, objectif était tous ensemble, tout bon de la Togomana Kozoa, tant moulaïté. Bien aimé dans le Seigneur, avec tous les bon de la pour déclarer échec. Il y a programme, il y a bango, il y a balkanisation, il y a moka. Au nom puissant de Jésus, et qui s'amaté, balkanisation, bakabola mboka, on a été évité, peuple, wana, ezali, peuple, sous plus de 450 tribus, mais bazali ko vanda, et ce que zala fi ke ba peuple, bango na bango, bakoko ya été non, batu non, bozo a parti, na bino ya sud, ya est, non, alléluia, programme, ya balkanisation. Tout déclarer échec rango au nom puissant de Jésus. Tout déclarer échec au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. À ta centimètre mon côté et kende na mapaya. Au nom de Jésus. Ba voisin nyonso bazali ko convoiter ma belewana. Tout déclarer échec na bango total. Au nom de Jésus-Christ. Tout déclarer échec total. Échec total. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ça invite aux autres tika, bakonzi mboka, na maboko na nzambe était, Seigneur a protégé bango, kwete bazali na menace de mort, était, Seigneur a pesa bango maye de malam, bakonzi ya basoda, bakonzi ya police, bakonzi nyonso, était tozo bondela, kona bakonzi mboka, bondela, alléluia, président na maboko na yo, alléluia, nzambe tete. Ba ministre na maboko na yo, ba député na maboko na yo, ba kozi ya armée na maboko na yo, ba kozi ya police na maboko na yo. Alléluia, nzambe tata, ba kozi nyonso batela bango, bazana menace, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et battez la bango contre toutes les menaces des ennemis. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Zambé tata. To kamboni zambé bien-aimé dans le Seigneur. To yakaboye l'indignation était to kutana. Quelque temps, les alliés étaient tous ensemble, tous à la moto, tous à la alors dispersés, mais les bêtes du solo, et pas de consus, était lundi dans son angonga, 23h, yakato pedi sa moto, dans zombe, alléluia, tobele moto, et consumé nyonso ya mupara, nyonso ya mabe, nyonso telemeli mboka wana ba complot, nyonso wana moto, la zombe, moto, to tumbi nyonso, ba complot nyonso, et échoué lamentablement, et to déclarer, alléluia, la victoire, na peuple congolais, victoire na armée, victoire na bakonzi ya mboka, na gouvernement. Oh nom puissant de Jésus. Alléluia Seigneur notre Dieu. Nous te sommes infiniment très reconnaissants. Pendant quelques minutes, au PCT, tous ensemble, tout bon de la Ponambokana. Père de gloire, grâce na yo, équité la mbokana. Papa, ba minere wana. Papa, tombola yango lisusu koleka. Tombola yango koleka. Bozu ya mbokana. Papa, alléluia. Alléluia. Peuple nyonso bazana boyoka ni bazala na bomoko au nom de Jésus. L'amour pour ce pays-là au nom de Jésus-Christ. Papa mimonisa. Alléluia. Zambetata. Gloire la yo monisa manakata mbokana. Na kombo na Yesu. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur encore une fois. Na pesibinombote. Na kombo na Yesu. Pour nangaye. Nazana posate ke tokende moulaï. Bien-aimé dans le Seigneur, Nazara Posa, il y a un intercesseur, bateau, que babondelaka. Ce que j'ai vu que dès que Moko Azali intercesseur quelque part, Yomoko, et à la Bakonsamboka, et à la Bosambelakate, Boya était
ensemble toloba liloba moko po ete Nzambe akita asala Nzambe asala justice na ye na kati ya mboka wana po ete la Bible nous dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. Yango nde tozosenga justice na ye po ete peuple wana eyiba mabele abatu te, mabele wana ata centimètre moko te ekende na ba oyo bazali ko convoiter yango ekende te. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, Tokomina Souka, na micro, Isaki, Ndekonabino, Papa Philippe, Naza Motei, Naza intercesseur, Yangonde, Yaka été toi intercédé pour Namboka wana, Babikolo Nyonso, Ebikolo Nyonso, ba Congolais, ba Angolais, ba Togolais, ba tout Nyonso, Boya été tout bon de là ensemble, mais, et Soki, que Batu Abikolo Nsusu Baye, Toko Bana Kosa la prière wana, na français, pour être Batu Susu, et ba ya kosangana susu nabiso. Bien-aimé dans le Seigneur, yango bien-aimé dengeto lobi s'abonner na yo, s'abonner, beau partager et koza malam bo like tokutani susu lundi prochain au nom puissant de Jésus. Butu malam na mutu nyonso. Amen.